ndeko ale nazokoka koloba te mais lelo na s'exprimer. Oyebi na pesa ko losako moso pesa papa ngefa losako nyoka ata longoli mposo ako changer te. Balaxi ba photo ya Sonic afuta te polani. Balaxi ba photo ya ba mutombo sa makamna mote polani. Pourquoi yango? Oyebi hein, témoignage ya 2-3 personnes vrai. Bande comme susu ya musika. Les matés bazolela. Tokufi. Et puis ba remercier mingi parce que bango to bazaki subu. Bible le biso ça moi si mon père il faut ça à genoux. Mais toko ça genoux c'est le mot nakati na mokanda. Oh le biso na Ephésiens chapitre 2 verset 10. Mais quand ça genoué aux oppressés pourtant il y a une femme à la maison il faut le saluer. Qu'est diront-nous mais salé. Donc pour moi nazomona ete ezali scandale moko spirituel tokoyeba ndenge nini akorange yango te mbalo lakisanga ba photo bilili ezobimisa nazali malili na koka kité mais lelo vraiment monsieur Alain oko excuse ngai na mbeka kolengisa bana na nzambe parce que au total lelo ezali mot pour tout si mot pour tout mot pour tout si mot pour tout beni mo boleya boti li fobo ke di pete tele frondondo ekoti epa ba oui bibi stolo baraminga. La bouche qui parle beaucoup de gens qui parlent le péché. Bisto frappé bateau. To lobak. To laka makamba bateau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bisto to taille comme taquer bateau. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Na makamba mine to zotala. To kolobelani. Yami balé monsieur Alain. Hébreux 13:4 lobby. Qui est le lit conjugal soit honoré de tous. Parce que honoré na tous ndenge nini. Soko na mwasi ya liboso. Oboy na noté. Ozui mwasi ya mosusu obali ezali Matthieu 19 verset 9. Ezali ekobo aussi ba ekobisi. Hein? Li conjugal ezali ndako mbeto ya bandi mwasi mosusu alalité atana ndako mosusu. Parce que biloko zo la kisangai oyo. Allez. Biloko zo la kisangai oyo. Bon na moni vidéo. Ça dit quoi? Denis Lessé. J'ai dit évêque et André Gat, secrétaire général, avec 8 évêques, il faut la discommunier et nécessairement la suspendre la fonction. Soit qu'il y a ça, il y a un côté, il y a une confession à ma vie. Oui, mais qui est beau, c'est la moine. Dis à l'on chapeau. Bon, l'on a un chapeau. Dis à l'on chapeau, non pas. Parce que, la Koya Awa, Maïna Makila, bon, on a qui attention, pour nous mélanger avec vertige. Et ceux qui n'ont pas c'était et qui n'a moine. Oh, ils ont le banini. Bozo zela moine. Est-ce que oui qui bozo zela moine? Nous avons informé Kakawate papa. Naïba que l'autre côté. Naïbi l'autre côté. Hein? Agera kayango belé. Hein papa. Mais sabotage yandingo. Nous avons agi c'était. Nous avons agi c'était. Tala mama tina musika. Comment pembele mama tina mona loposo. Ako pesa ki me ye mo rappelle si mo te pas mbi. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment, quand il m'a causé au capote, on a vu à moto, et ça va sauver, et ça va mater. Nazana mbongote, oya kosomba vie. Mbongo ya kosombela kalipa yeza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Alingaki ozwango wabe Ngabezana mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotiana ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwango wabe nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe pona kende kotumbango pona zwa bolimbisami ya masumu na ngai pona masumu na ngai nda yo kufaki pona zwa bolimbisami nda yo
merci mpona bolamu yosaleli. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Et nous avons un divertissement très modéré, c'est vrai. Et tout simplement, c'est pour vous faire plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Shalom à tous les enfants de Dieu. Mais avant tout, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat, famille du cœur Christ Rédempteur, dirigée par Maman Marie M5 depuis Liège, ainsi que votre humble serviteur Alain Ndélé. À travers cette opération, soyons sensibles au cri des détresses. On a besoin, on a orphelin, babola, veuve. Pensez à cette structure et le Dieu de veuves et des orphelins certainement vous bénira et il nous bénira tous. Suivons les images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro noto ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Voilà une nouvelle opportunité pour vous qui avez besoin, bien sûr, à Roko taper na Katia Toronto City. C'est une nouvelle opportunité. Qu'on raté déjà avec $3 800. Comment Tata Lopango, to Maman Lopango. Tout là, on a des terrain avec beaucoup plus de détails. Suivons. Et Yasika na Kinshasa. Boyetika la kozala te makelele Tata Lopango et Sili Toronto City à Maluku, bana RDC congolais. Opportunité à Sikamo na mboka pe sibiso avec $4 ya pamba koma Tata Lopango to Mama Lopango. Avec le $4 okoki kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salamine ndenge nini. Obanina avance $2000 et le 2000 qui reste okofuta yango par tranche 500 500 500 500 pe okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokuta yango. Mais Narata, terrain de vente sur vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeli. Eza lisolo te. Tala Peyoka. Ah, tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et c'est une concession Toronto City. Et après avoir fait la politique de Soto, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation pour que tu puisses pouvoir faire la situation de Soto. Concession est bandée à si vous avez un borne à deux entrées. Raccourci à Makolo, na entrée Oyo, Yamutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les soient fiables, de ce ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et les directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissou Zali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout, parce que c'est une situation à Moulaï, c'est une situation à Moulaï, est tellement facile.
nakomi tata lopango to nakomi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4000 okomi tata lopango to mama lopango. Makelele ya bayer bayo. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour. Mesdames et messieurs, merci. Nous avons le plaisir de vous présenter cette émission. C'est vrai, dans de très bonnes conditions, puisque nous croyons à l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui, il n'y a pas de vie. Et sans lui, c'est vrai que nous sommes très, très combattus, mais jamais abattus. Mokili, depuis un certain temps, il faut kakabakoya. Il faut kakabakangama. Il faut kotinda bango batu. Il faut kotinda batu ba enlever bango. Mais au nom de la vérité, je pense que nous resterons impartials. Ici, quand on a bosembo, on a kaka bosembo. Au monde est dérangé yo, quand on a télévision, kende olala. Au monde qui est d'accord na yangote, la qui sabiso vérité oyo, ozana mwana maboko parce que certains bazoko ta doute, oza pe na vérité te. Oza pe na élément contraire te. Mais olingi ka même ochaka makanisi na yo kiliboso. Tous yango pe to komisa yango vérité au moment où ça n'a rien à voir avec la vérité. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un prophète. C'est un prophète de ministère. Je crois que Mikolo nakangi moi mingi. Nakangi moi mingi pourquoi? Parce que comme on les otanga toujours. Alors, tiki fona zongi saka e. Mkola oki manga na sabino akimi. Do ye fona tiki ka mkola mona makambo o esili ninga na tiki. Prophète John Ngefa est avec nous. Parmi bato baza dédicacé au tangami na kombo na émission au neko denile sa to sala yaza na kati yaza ki pa l'honneur pour yaza mwana na ye. Prophète Ngefa, bonjour et bienvenue. Bonjour ndeko alendele nzambe ya pambola yo de la ko na linga parce que bon de la kamingi 1 Jean 4:4 alobi bubanga bangote nzambe ya biso leki bango na moya. Mibali vérité tika la vérité tokota na losam. Malgré bolobo azotika te, je ne sais pas les problèmes na bolobo. Ce sont des problèmes sérieux à Colombie pour l'état de l'église, mais je ne sais pas. Mais je crois na promettre 56 coups de fouet. Vous savez, l'émission 56 émissions uniquement pour la Bolobo, à Bongwama, JFON et Bolobo. Zambé na Pambolio de Sousso, na circonstance de Tokumisayo, Totiki, ba diaspora maboko na yo, pe Totiki, bango na bana, mikuma na bango sunga, bango pambola, bango de pambola rabiso. Totiki, pe Congo démocratique, mboka na mopoto, église et baby. Toye besika to kokende de Sousso te. Bato bakoti na kati na fanatisme aveugle. Mais toye bete yo Nzambe kozala kati na biso. Yawe banda na biso, poso que na biso pesa lende les bonnes science, intelligence. Alors bete pas non. Bonde na komona tata pe na mwana. Na molimo santo. Amen. Amen. Prophète Ngefa, plaisir ezali à partager dans ce plateau lelo. Prophète Ngefa Losako. Tambola na mokili omona makambo. Prophète Ngefa Losako. Nyama zali na makolo mine ya tambola nzela moko. Biso makolo mibale nzela 18. Tokosuka wapi? Prophète Ngefa Losako. Libanga babeti chaku yo ndeko sekate. Lobe kozwa yo. Prophète Ngefa Losako. Makambo. Chokolilo ndezali au centre ya makambo nyonso to. Chokolilo. Alors prophète Ngefa, je crois que depuis un certain temps dans le bail qui na ko bercer yoté parce que vérité zali vérité et aussi bandeko batala rabiso ba Hollande la biso vraiment à la loupe. Alors je ne vais pas tout trébicher to koya to ki na jemo boya salité. Na lingi to landa extrait il y a émission oyo de Rodeni les Sao Sala sur la question concernant des Konabiso Wini. Sur la question concernant la photo oyo Azali Afukami Azola Tsamwasi bag
tout la nanan. Et on se retrouve après. Transfert de 8 kuna na lembaki RVR mo na kenanga na babab. Kuna babala na liberté. Oh 8 dango na kima. Bon congolais nyo ça na moi biloko wana mais en tant qu'évêque na ko bala. Expliquer bandeko to comment déjà donc au bali noté. Nani? Au bali noté. Non, mais problème est-ce qu'un évêque peut avoir des femmes? Donc ceux dans une moko c'est monsieur Fakene. Non, n'habite sozo copain. Très bien. Donc ceux qui ngade lo na bali, c'est-à-dire il va la moko il faut kufa. Pour na ko ken na basi mbalete. C'est normal. Donc ndenge zana ezaba photo modea makamudi akala. Et ça les makala. Ba toizo reprendre dango pour ba pesa ba alimenter des liles ba bebisa des miles qu'il est polygame, il est ceci, il est ça. Ça colle pas. Les abilora Mickey. Mais est-ce que non non mission? Ah, bah journaliste la minute. Oh, ceux qui ba journaliste la minute là bas au salon. Pour que monsieur même nangue fa na plateau ka moi qui. Ngefa ka moi. Ka moi bi ce qui est vrai. Ouais. Na repeki ça. Ouais. Mais azali na confirmation pété. Oui. Ah, cela là nga. Taoya. Ah oui. Voilà, ça c'est bien l'homme de Dieu et je crois que yo mono lo babazo luko moi trop. Te ba luka. Ba tu no ba mineur. Ma fille, bazo benga we belé a pembe. Na ba fille, ba okomelanga. Soko meko sala ka mo erreur. Non ba si ala kinga déjà. Ba sele. Soko tombeka ikobo na fille moko osambu. Oui. Na kangi mabende. Kangi nini? Mabende. Wapi? Na kati ya break. Obombi yango. O frapper te. Na awa. Pas de bisous. Na awa. Na awa. Pas de retoucher. Après mabende. Mabende. Merci beaucoup. Je crois que Tolanyango, nous sommes surtout ensemble. Prophète Ngefato analysé ma propos à Ndeko Deniles. Ndeko Deniles a le dit que ça photo à Kala. On a habité photo à Kala dans le sens ni avant à la maman Tina, tout après. Ceux qui ont appelé Kala après, ils ont dit scénario, il y a film, mais moi on a ça là, des bakanga qui photo, bah publier yango, pour ça ça la buzz, tout ils ont nini. Réponse naïe au yoza prophète za mosala nzambe ndeko ale nazokoka koloba te mais lelo na s'exprimer mpona sauver corps du Christ. oyebi napesa kolosako mosusu opesa papa ngefa losako nyoka ata alongoli mposo akochange te akotelaka nyoka ndeko ale au moins ovanda na demo oyo géré ke angelo oyo ete pa ya nzambe oyo abengani elobi ebele ça de quoi ngai nazokokoka makambo te parce que ezolekelanga nayebi prophète Denilesi mama bana na Tina nazali évêque na kati ya 9 évêques confession religieuse moi ce n'est pas Tina azali évêque ye moko pe Denilesi azali évêque mais soka mo conduire bien évêque et président mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Que dirons-nous monsieur Alain? Hein? Bon, ba photo balaxi ba photo ngefa te ponani. Balaxi ba photo ya Sonic afuta te ponani. Balaxi ba photo ya ba mutombo sa makamna mote ponani. Pourquoi yango? Oye bien, témoignage il y a 2-3 personnes les avaient. Parce que on ngana moni. Na koloba eloko ni ale. Na zui ba pel. Na niveau ya Belgique, les États-Unis bato bazolela. Pourquoi les Cambodgiens ça mais pourtant Denilesi a pensé famille abatu. Oui bien. Na zoi bisa yo bato bazolela ngana moi je na ba pel. Dans un numéro na bango, bazo benga likambo nini, likambo. Donc papa ils ont un scandale moi sur les cas comprendre. Le problème est ali peuple lingé ba vérité. Peuple lingé ba vérité. Bon, yami balé, ya eloko na koloba. Mo pete wana balatisa kana ka tango ya libala. Et même mo pete soki mo takufi nde balongolo ka yango papa bo malibala na 4 Hébreux 7 verset 2. Mais mo pete yango yuti wapi on azomona na kata ya oyo. Parce que bilili, bah imaginez le baka. Hein? Est-ce que ce sont des images montées? Bon, l'image montée, bilambo balati wana, même bilambo na mona photo mosusu, ils correspondent à nous. Nous voulons savoir la vérité parce que la vérité c'est Jésus. Hein? Vérité c'est Jésus. Sauf que moi je mention, bah juste pas te pas. Vérité c'est banate. Papa, ngana koloba bo. Évêque ba camarade ya mwana mwasi wana. Bande comme susu ya musika. Les maté bazolela. Tokufi. Et puis ba remercier mingi
parce que bango to bazaki subu moto moko ayebaki na kati ya famille ya poto ayebaki te eloko moko esalemi awa na Kinshasa sa bango bayebi. Ce que tu dis aujourd'hui famille ne continue mobulu pour moi na botamaka na papa na mama 50% à papa 50% à papa bana kana papa moko te ebimi mobulu et puis deux Bible le biso ça moi si mon père il faut ça genou mais to ko ça genou seulement na kati na mokanda oyo biso na Ephésiens chapitre 2 verset 10. Philippiens chapitre 2 verset 10, tout genou réfléchit devant Dieu. Comment yo ko la ça mon père on s'agenouiller. Pourquoi on s'agenouiller? On a dit genou oyo et qu'on s'agenouiller seulement na Jésus-Christ. Embrassement, Romains 16, pas de problème. Mais qu'on s'agenouille aux oppressés, pourtant, il y a une femme à la maison, il faut le saluer. Qu'est-ce diront-nous, mais salut? Donc pour moi, nous avons un scandale spirituel. Donc il y a un orange en côté. Mbalo d'accent ba photo, bili les obimisa. Nous avons ma ligne na koka quitté. Mais les lots vraiment, monsieur Alain, on excusez ngai, n'a pas de sabane dans un parce que au total les ali mot pour tout si mot pour tout. Mot pour tout si mot pour tout, mot pour tout beni mon boléa. Mon bolé boti li faut que ni pas que télé frondondo et koti et pas ban. Ouais bibi stolo baraminga. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas le péché. Bisto frapper bat. To lobak, to laka makamba bat. Les ko biso qu'est-ce qu'on pourrait dire? Biso to dai ko taquer bat, to taquer bat. La charité ne commence par soi-même. Na makambo amina to zotala o. To kolobelani. Yami balé monsieur Alain Hébreux 13:4 lobby, qui est le lit conjugal, soit honoré de tous. Parce que honoré de tous, n'est-ce pas? Soit on a moi sur Liboso, au bois il y a noté, aux moi sur Moussou, au balier, et ça dit Matthieu 19, verset 9, et ça dit Ekob aussi, mais Ekobis. Hein? Le conjugal, c'est que Ndako Mbeto a bandi, moi c'est Moussou, la réalité, attends Ndako Moussou, attends Mbeto Moussou. Mais il faut salir le sangana, et ça dit passe, parce que nous n'arrivons pas à comprendre la vérité, c'est la vérité. Parce que biloko zo la kisangai oyo Alain biloko zo la kisangai oyo parce que ba camarade ya poto famille banandi bazo benga biso c'est vrai mais qu'est-ce que nga en tant qu'homme de Dieu na koki kokota na mo pour tout na kokota na loko ya mabete il faut être tozala ba exemplaire liboso na nkolo oyo Philippiens 3 17 à 19 elobi so nous exemplaire te tozo bomba musala na nzambe za kokufa. À lobby, à propos naé, à lobby que bon, yo peut-être au bomber les motos parce que yo za moi na naé, yo peut uta na et pas. Mais allez, na ko loba ni bongi na loba comme moi mabe me ko mamabe. Na loba ngona munoko na nini? Na ko za moi na délire ciné. Yo kité. Na yo ki yango na zo bisaye boy. Moi je ne suis plus opinion nationale internationale. Moi je ne suis pas moi na Deniles. Babsu na bonzambe na leki musika. Ça, je dis la vérité. Est-ce que vous m'en avez un sens? Âge, le bel côté. Na Bible, boy, à côté les matés. Na connaissance à parole, à côté les matés. Bon, tous les gars, qui ont Osoka, il y a un moyen. Balabaka moana, moutazali pasteur, au coup de ce pasteur l'église na yo argenoué. Hein? Azui a tué la maboko. Il y a tianga mafuta na mutu. Alors tianga quoi pastoral na fukama. A tianga maboko moana dit à quoi? Le spiritualisme, il y a bango, tout comme je ne sais pas comprendre. Hein? Mais dans l'âge de nouveauté, il y a des évêques, c'est mon collègue. Ada collègue nanga, beaucoup d'un collègue nanga. Hein? Mbiye maga petit, ada moi na poto comme si mbiye wana, lelo a commis pasteur, ada collègue na biso. Mike Kalamba, c'est notre collègue, il est maintenant devenu pasteur. C'est notre collègue. Ngana moi na mbiye moi nanga, Mike Kalamba moi nanga. Non, ce sont des pasteurs. Hein? Ephésiens 4, il a choisi les autres comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs, les docteurs pour la perfection de l'église. Moi, Jean 12 et 43, ils aiment la gloire du monde, qui est la gloire de Dieu. La gloire du monde, Jean 12, 43. Moi, je ne comment. Ça porte-parole, si vous avez porte-parole, c'est parce que confession religieuse, ezali lisanga ya ba église belé sangani. Parce que na porte-parole, balider na sangani. Tozio to tio liboso. Tato tio liboso parce que ça qui influent. Wana de bato to tri bana na. Hein? Moi na nene mama tina.
bon matina bi passer l'église na ye moi un narcisse oyoki ababimi epai na ye oyo atie bango maboko nga na mona na ye te mona ya sens nini et puis il faut atika eloko wana mbala nsima na kofashe mabe na kobeta badernier missile oyo kosaka nango te ozomona osikosoka na mwana na ye sikoyo bible ezoloba on donne ce qu'on a boso na mwana na ye akotianga bavirisi na nzoto akotianga bapétage na nzoto alors ngai na conformément na ngai na nzela oyo nazoyi koleka mpona kodefendre corps de Christ mpona kodefendre bavaleur ngai nadefendaka bato ya mabe te ya pelengendu ya poloso te ngai na mwana na ye te banda lelo mais nous avons secrétaire général un grand évêque et yandre de grâce aza na 2 diplômes de doctorat aza na 7 diplômes ya bauniversité minene c'est un professeur mais il nous appelle les évêques nous sommes les collègues mais déjà nakati kombo zoloba awa j'ai l'impression parmi ma combat bateau ba tanga tout autour wana o ba bi pe relation makambo comment on peut tanga mai nakati ya nga secrétaire général ya confesseur religieux ye kepe comme on est tanga mai nakati comme on a ye combo ya trésor chauffeur combo ya Jean-Jacques et tanga mi pe nakati ce sont des gens ba yebi relation que Denis laisse déjà abalaki déjà deuxième masse deuxième femme na mais ce qui a ebaki relation wana ayebisi biso évêque te ce qui nga to yeb to 9 évêques avant to comme ça le pas pasteur to ça la collège pastorat to vendre to solo ce qui a balaki deuxième femme ya solo parce que bili les alliés on dit matin ni parce que ba image yo so tezo na moni image solo bango verbalement yo na téléphone na ngana oti ola ki sa vidéo na moni vidéo ça dit quoi Denis Lessé j'ai dit évêque et André Gat secrétaire général avec 8 évêques il faut azala discommunier et nécessairement azala suspendre la fonction. Soit qu'il y a ça lié en côté, il a une confession mon gars ma bête. Et les mots rouge gal olem. On sait comment ça dit quoi? Dès Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15, il n'y a pas la relation de ténèbres et de la lumière. Donc quoi cette église en mettre. Soit qu'il y ait secrétaire général a convoqué réunion, il y a des évêques et tous soit décision. Pendant qu'on va nous aider, ils ont dit confession moro fouti, ça n'a rien à voir. Au moins, confession Kakenza. Tu ne pas Kakenza. Alors, je ne sais pas, face à cette situation, parce que Denis Salobert tout à l'heure, il y a ça évêque. Ceux qui, à Bali, moi aussi, aux alami balete, Moko, il faut qu'il y ait Moko Atikal. Mais c'est est-ce que beaucoup peut s'en raison que Denis c'est jusque là à zone Nimasco qui est effectivement à Balaki. Bon mais c'est là na zo bisayo na tangi na émission on a landi yango. Titre chapitre 1 6 à 7. L'évêque doit être irréprochable. Même ses enfants aussi soit être modèle. Marié d'une seule femme. Ceux qui Bassimi Balé accueilli dans ce que nous disons Matthieu 6 verset 24. Hein? Là, il ne mérite pas être évêque, il faut vendre. Il faut vendre et puis pas discommunier. Ce qui boro ya bisoté. Tango azo belo ko nga na landi yango ça dit que faut citer zali. Vérité zawa. Nous cherchons la vérité monsieur. Hein? Et pas ya Denis Lessé donc makamusa zolo. Ils ont dit coup monter. Coup avec les images. Coup avec les images, on appuie. Côté moi dit papa leki ya bango bakei kobala alors sur na bango côté mosusu na iko mona wana mwasi ya vandi bazo sa makamba bolingo na bango na biloko na bango j'ai bien mes yeux ce qu'on a wanga na ngondenge ni ce qu'on a wanga na ngondongo na zali penda satana munene et pour moi ce qui est à solo ezala solo te soki eza solo Ephésiens 5:11 na condamné yango penza ba œuvre ya molini ezali sur malamu et Denis Lessé doit faire beaucoup d'attention ça sera aussi faire carrière là parce que suka matina ko la vérité suka moi sur la Belgique ko la vérité na so bisayo tala Ésaïe 45 verset 7 hein je donne la prospérité je donne la diversité qui c'est moi Dieu pour Nzambe s'il samoto à utiliser bateau. Hein? Je vais te faire une surprise, c'est pas une surprise, je ne sais pas si vous allez agréable, toi agréable est-il. Oui, bien que Bozo c'est la moine. Dia longa chapeau, dia nan. Bon, longa le chapeau. Dia longa chapeau na pa. Dia na pangusa. Parce que na ko ko ya wa maina makila. Boluka kisi attention,
pour na mela oka ba vertige et suki na makembe c'était et kaina mwana oyo zo ba nini bozozela mwana est-ce que biki bozozela mwana nazaka informé kaka wate papa nayeba ke loko te nayebi eloko te namonaki pantalon na ye namonaki pantalon na ye na mwa eloko evimbi boye olakisaki ngango namonaki yango nakasaki libumu kaka moto ale atondi makembe se mwana te ale sikoyo mwana olobi ke mwasi wana na zemi tozozela mwana est-ce que mwana wana akobotama na ndenge bible ezoloba na Matthieu 19 verset 9 po soki yo obali na mwasi libala ekufi nano te ekokufa liboso epai ya leta mpe na kati na église leta asilisi akolongola mopete et puis église ekolongola mopete okomi libre kwa mwasi akufi la okotikala libre la okokobala comment mama Tina azali vivante elle est là nakutuna motuna mosusu sikoyo ye akobala mwasi mosusu mwana wana kozani mwana ikobo mwana mpe akokufa te mwana mpe bakolongola ye te parce que mwana soki tolongoli mwana to appuye yango tokei na Apocalypse 6 verset 10 les sangs innocents ezokanga liboso na nzambe mais effectivement puis aza mwana oyo eza te ke balokoti akoyisami na mwana ndeko mwasi moko na sens moko boye est-ce que là ça va photo moi ezali yango nazolakisa yo awa bafoto batie awa katikati na biso awa oyo tozomona awa ezali mpona ntina na kolakisa zela Alain pardon na moi sous photo mbala suka na mela kaka diaspora diasepa po esala ngai mwa boye so na me diaspora na kokoya wa papa e comme so na mwana ozomona wow bozozela bébé pour la nime chance ndenge wana mais en fait moi mais au gérer fumangani moi si bo PC là et moi ça te ki na monite bo atie ba bilamba ou bien ni nale na pesa bino so ba détail so na boyi o sa ilanga crise awa mais oui na o sa crise parce que na bomba yo na bombela yo na no po makambo ezali to ki malembe c'est quoi la réaction à Mama Tinani? Est-ce que divorce wana Mama Tinani mon candidat divorce ya solo? C'est ça le problème. Parce que l'autre convaincant moi si ezali papier document na sala ki document wana na tribunal na sala ki ba faux document wana pas convaincre moi si pas si apoto ba ba ça Congo te ba si apoto divorce ko les pas pamba et pas mindele il faut mona au candidat na tribunal oyo bakati nani asela ki mo candidat divorce wana pona mwana mwasi wana ok ba camarade na babi non papa bazana divorce matina so mwasi na été basila na vandi pona bana ba camarade basili ki balobi ke mwasi camarade na bango akofanda susu kimia te bango bakoloba na place dokola mwasi ya lobaka na été azana réseaux sociaux te bango bako défendre moninga na bango balobi ba bengai bako défendre moninga ba vérité alors to balobi vérité allez ekobotani na corps de Christ. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour tout faire le Camboyo? Tout ça nini pour tout faire ni biso peto ba baninga te. Maloba wa et beti biso les autres. Pengwe gwa na mbambe gwa nikolo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant? Ba to qualifier ki bango. Nzambe sima motema na ko na banzela hotel tatanzana. Na bele mana yo. Na bele mana yo. Na bele mana yo. Nzambe bosamboluo ngai pe monoko efandaka te nakoloba nini namoni pembeni na nga bato ya makembe se bakofulukisa na bato ya njobi lisumu na nga esali nini kotika ngai te pardon nazana papa abika mokonzi na ngai allez lembisa pardon na olembisa allez pardon to ba na Nzambe Hébreux 12:14 chercher la paix si on doit chercher la paix on peut pas te mettre à bango na bakoloba nini injustice parce que luku allez na lobaka
Romains 3, verset 10. Personne juste devant Dieu. Au moins, Luc 12 et 3, c'est pour les. Que dirons-nous? Pendant que ce que ça vrai, le président de l'Union doit c'était Atika. Avant de Kimia. Baninga be basalaka. Amata soupe na cherté. Ate bana na nzambe te pe campagne ça sala ngo tsoute. Et afana na c'est le gola Michael Mba afana. Michael Mba pesi exemple. Michael Mba asala te pe na ibiki asala na été ba kosele makambo. Faut dire la vérité. Oh abaluki allez be bino bino na beta Michael Mba. Boye bino na beta Michael Mba. C'est Dieu qui m'a parlé à moi. Mais aujourd'hui quand même Tika mutuana. Bon moi na conséquence. Somme 5 verset 15 ya bana basi wana. O basai mo mu na nzambe. Bon moi na conséquence na mode inani à 10 ans. Il est na kati émission o la ni partie de l'installation senga kimia ekota. Alors ça kimia yo me rappelle si moi t'es pas un bi. Ya te moto pas un bi, ya te moto mosai na nzambe za na kati papa. Hein? Et puis, nous avons 5 habits, amour sincère, et Romains 5, verset 5. Et là, on va mettre dans il faut que un verset biblique. Hébreux 12, 14, cherchez la paix avec tous. Est-ce qu'il y a le cas qui m'a? Niveau, comme il y a moi, je t'assure, Ezalambi, Moïse, Marcelo, et comme il y a niveau, il y a président et Moko, Moto, il y a Kokata de Kamboua. Et quand je suis un pasteur, ils sont des oiseaux de même image. Et comme il y a une musique. Mais ça craint, est-ce que Denis les Kimia Wazolinga à côté de Kimia Oeza, peut-être parce que pour Magamounaï, c'est ça un peu sur la toile, Nicolo Magamounaï des amotos, même ça ligne peut-être bon. Ah bon, il s'accote, on a tiens moi Kimia de façon qui va en bas, mais les moto. Pelengani c'est côté. Dans Pelengani côté, au Goulouga côté à faible. Mais, vous voyez, et là, on m'a dit, Alain, sur le salut, mon touma Kamou, belé à ma baie. Il peut te pardonner. Dans le Luc 23 jours, mais il faut pas pardonner au sauté. Et quand tu as été serré à monter. Les lois il va quitter que ma cambre est combien. Parce que tu es sûr de l'eau ça là. Na confirmé en côté ndegeni. Je vois les photos à l'ennemi, monsieur. Na zo mona yango. Pepe so basai na nzambe tozo kende wapi. Ki fanatisme bandimi boko kufa bino nyoso. Jacques chapitre 2 verset 9. Dieu condamne le favorisme. Hein? Et Dieu vous dit, vous êtes comme les agresseurs. Papa va routiter, ne serait-ce que pension. N'a pas qui n'a pas tâté, n'a pas dit n'a pas tâté, n'a pas passer vers notre. D'accord, l'église de veille. Mais où il va tirer l'union, et Kobi s'est allé autorisé. Njobi s'est allé autorisé. Mais c'est quoi les problèmes entre c'est-à-dire que moi si, autant la paix moi si à Zakitoko, mais papa serviteur de Dieu, c'est-à-dire bango kaka. La lobby mama Tina, amabe. Moi si malade. Moi si Kitoko et puis. La lobby mama Tina, maman très intelligente, journaliste, il y a mon la première promotion, deuxième promotion, il fait oh ma Bible, Proverbe 14 verset 1, une femme sage bâtit sa maison. Mama Tina. Ma kambo belé à Gérakayango. Tout ça, dans la confession. Hein? À Gérakayango belé. Hein, papa? Mais sabotage, y'en a. Nous avons agi, c'était. Nous avons agi, c'était. Tala maman Tina Moussika. Comment pembe maman Tina au monde à l'opposé? Maman Tina au monde à Ghana. Comment pembe na ye, allez? Au moins, la maman tina musika na télévision musika combat pembe na ye siko tato elingi nini nini comme babong sakate atona moi c'est on ndako bozwani likambo loko ni boko bongo c'est beaucoup na niveau ya boye pelelo yo Hébreux 4:3 nous sommes tous nus devant Dieu dans la Bible siko tu comprends yango ndenge pe mo maman tina ko vérité ça finirait toujours maman tina lo siko ya pe apoto kuna bitenga na kotika te pour la jirazem pour photo na moni de yazem. Alors il y a baninga na mbongo. Alors ba kisiko maman yo avant de prendre bana na ye. Est-ce que Tina intellectuel ou la Tina? A ko vendre libala prendre bana so. C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie ko fana ndimi yango so. Et puis nazo tourner aller. Na mukanda wana do la kisinga. Juge instruction nini apesa ki lokola libala ekufi. Nani yeuti wapi? Au moins justice congolaise. Hein? Il faut procureur général à Cour de cassation.
Il y a tribunal grande épée, il faut landa magistrat ou bien juge nini appelle ça qui mukanda oyo kolobake baza soute ni bala ya bana c'est là que mon amour sona ah te basila ngana ye basala ka soute mais ngana webisa mamoyo tina zali moi c'est denis officiellement ata eloko moko elongwete ata eloko bakaipi na justice te eloko moko oh to tamana usage de faux et puis l'usage de faux ils allaient poursuivre bakolanda acte toi opposé à yebi pourquoi zo sala parce que ceux qui les lots parce que ne moi si c'est quand même une femme au Seigneur bino beau réconfort dès moi je demanderai pas ba maman ba sunga ndeko na biso wini parce que ça non parce que alors baninga na ye ba yo kaka si nazo informer on peut cette information oui ya fandaka na Belgique en Anvers oui ni atikala koyeba Denis le cité na obimisela bino ba après ba jour ayebi Denis cité atikala koyeba ete ke au pasteur congolais Denis le cité atikala koyeba ayebi yenga sasi kasi amona ngi ndako sikoyo na circonstance monde ba eko présenter circonstance nana présenter ke mutombo wana siko zela muto na botanga otanga kombone na suka ba présenter tango ba présenter ah ok na nenga ko solola courage le quoi bino pe courage pe elika pe bino osengi pe numéro quand même courage quoi bana boudé asengi pe numéro na kosenga pe numéro de place abani ko basala tombe oyo tata kolandela et aucune fois tikala obete les solo sur mamba bana na bana proto na sala atikala opesi kaka image ya bana moko ndambo oyo kutuki rien à voir avec la vérité. Moi, c'est là comment azarana mobile ceux qui faut pas couper na bafanda ti erni ba fandaka mobile azalaka inquiété te azalaka déranger te on aye mobile azalaka na yala la kana ye te tongo ça oh siko tongo ça siko toka nda kuna matina beta ta nani eboka te na mutu kasi ngana tuni il faut la tuni pas moi c'est pendant mobile ala nda côté siko yozo ya beka kwa camion c'est on a que ces photos tout na il faut la tuni na matina ko panda to ba jeep na yebite eloko nyezo le kawana allez eloko nini ba biloko zo ba minene et au sala nganya mititi na nzoto et cette famille ba comme mona c'est comme si on dirait zala qui j'ai monté mon boye lelo ba comme ko s'attaquer msusu ba peut-être moi stambali ba sangani ba sala cop mon boye pour na ko détruire moi na bato donc c'est quelque part moi nana asa innocente makamu nyonso to ozo yoka okutu boye bakambo bakanga ye ba sala boye ay ko yebango kaka na kati déjà ba pesi les bongo ndako mikoyoka tango betla ba masani solo kasi webi kingani kasi yene mutu nazana oh ebite tala ayiba akaida ayiba bino tala ngana kona ko comprendre minute nazo bana basi lo yenge nini bozana yango mama et puis moi na mukia na moni oui mais yé ayiba kité en tout cas pona kaya ndeko wini on va défendre cause na eti na suka dans le sens que prochainement makambo salamate parce que dans un dossier moussous est-ce que qu'il y a un grand pasteur to benga to benga ba grand ne ba tepe grand par rapport à quoi il y a un pasteur renommé na kati ya mboka na biso oyo auti ko kaka makambo oyo ya yekutu ezasi azola na mwana na ndako ya kindaka kuna mwana na pe azobota so de tumbai wo na ota ko informer ba ndeko dele awa nani musicien moi mokile mbao c'est là dans le msanga wo to comme na wo dossier monsieur information msusu ba ndeko ba fréquentaka centre ville ya Kinshasa ba bi ba ndeko ba lokaka mbongo na ndenga boulevard wana ba fi ya milliers ba kendaka nini na ba information déjà oeti ko bima. Est-ce que oyebi ki ba grand client ya bandeko ba sala la kope ya Kindumba ba pasteur ay ba pasteur ba futaka kitoko makasi po balingaka problème te et puis makambo na bango normal bango ko tutso ko tina ndako bina sala on sala ka nini ngana zo milangi ya Maltina donc akena sombi légende na longoli ba papier et comme lokola mulangi ya Maltina donc asoko kutina ndako na fungoli na tie wana oyeba ke dadi azomela Maltina mais ozomela wana légende otoko agene pasteur mususu po asala émission mo mona ke zaim sa na chete mbete yo mona muta termina na prière tirbo dialo ngalo lineti na mai prière tirbo
tout badringi te ale dringi na dringi soka ko tete tango ngala lobaka makambo yo bino bono ba ngefa motema mabe azoko sanga makambo to komi lelo c'est la réalité to komi wa bango tout ba melaka ba gege bango tout ba melaka trombondo bango tout bazali peut-être ba ekobiste ya grave bango tout wana zo mona yango mo di kambo ya ndenge wana mo ba condamner yango ezate ba condamner yango ndenge ba condamner pour nga sala biloko wana et puis bana ya boulevard bazwaka bango allez na fungola bana na nzambe loko moko na bana basi na bana mibali bazwaka bango toujours bazali na sima et na bazali na sima ba so bazui yo ba bendio maye les chances nyonso tikali polele okokufa lokola nta ezali monde des ténèbres. Et ça va quand dojo na bango bikila ba pesa ka bango yango. Na ba showbiz. Au moins mbali monsieur atira ba passer na showbiz. Hein? Tu comptes avant ba ka ni ba ka no côté là mo ben ko satan lo bi po zomba ko lia nyei. OK pe na wesa mabula selemba o timoli bo bandi ko lia nyei lokola bunde. Si maintenant fulu mi ben ko na bango oyo satan ça rencontrer dans Zambie. Alors ça dit quoi? Et comme il tango Alain Nzamba bimisa bango polele sikoyo po eboy ba misala na bango. Et Matthieu a biso na 4 na 24 verset 5 était balati bidama na même donc ba brepi OK ni koyi pona ko bebisa ko banza. Une question d'ailleurs. Prophète Ngefa. Magambo toloba o eza pasi. Qu'est-ce qui fait que ba pasteur est belé après qu'on divorce na basi na bango yanda ko mona ba maman moko bazaki basi mo malamu kimia bakendaka ko préférer ko ba la basi ba oti na ba vie. Bauti na kindumba bafi moko ya milie bafi moko baningana ba protocole bafi moko moni ki nzunzu kasa nde bakenda vers bango ezaka ni bozaka na souci basi no bazala brital bazala basi moko pe problème ezali wana basi to banana bango bale babasi ya solo balingi biso pona mbongo te tozaki rien à rien olia difficile. Oui, bah pasteur et mingo tout à ton au sac la kimono. Et puis bah ta kata. Au moins à côté à Jini ma dofolographe. Na les sont vérité biso ta kunati. On se comment là. Et là qui sont aussi mi Bible et pas moi na ya moto papa na beto to milan. OK wapi. On lit la Bible. Mutu de salaka. Et ça quoi la soda. Soda bien ka colonne général. Pas moi colonne. Moi si penda famille a bien. Oh soda ngaba akolinga ngote. Les lois bazumbongo na ba showbiz na bango bazumbongo na ba escroquerie bazumbongo na nzela na bango ya satano ba koti o ba temple na bango soka du mwasi ya normal o tambola nzambe o ya sambe ya biloko neko kuya l'air a ko évoluer les sociétés parce que prière moi c'est comme ça et ko bloquer ba science na bango il faut avoir mwasi moko est-ce que oyebi ya l'air moi sur sali ndumba 30 balles, 20 balles. Elle a 20 microbes, 20 esprits, 20 poloso, 20 fumangani, 20 isolo. Nous sommes tous là. Tant que sangani, automatiquement, boye. Il est moins zala qui n'a yé et quand il y a 30 esprits. C'est quand oh yo zala qui pas dans moto wana et meli yango. Yango mona ka été Nzambe atindi bango na Deutéronome 28 verset 28 esprit également. Esprit également. Aucun pasteur a boyi maman ndako ba bandaka na passe abongate. Ata na mbongo ebele kaka lo yenge suka na nini showbiz. Ezaka nzelo satana azali ko mbouiller bango ba kota na. Ba misusu ba koti wana directement comme homosexuel. Akomi mwasi. Au lieu ya lukabasi ale mibali ba komi nini ko beta na kota ya fumangani ya muke. Donc ezali neloko moko nini nyonso wana ozomona nini wana tout oyo ezali 1 Timothée chapitre 6 verset 10 l'amour d'argent mingi waluka yango bamikoti na potopoto bango mo babibisa le monde est envers aujourd'hui il faut faire beaucoup d'attention avec les hommes de Dieu qui est homme de Dieu qui n'est pas ou ya late la mana otozomona exemple ni to repesa papa Baruta Zolela mais papa Baruta c'est un bon pasteur. Papa Baruta Azolela, Vernon, et c'est qu'à Koufi Azolela, Adina Bala Azolela, à l'église de veille. Et puis, Papa Kelen est vivant, Azaï Kolela. C'est quoi tu as
tokosuka wapi bakoti na mokili babosani nzambe ntango babosani nzambe nzambe akofrappe bango effectivement na kati na égarement des esprits oyo tozomona yango bana ya libebi. Mais est-ce que ça rappelle lié na ba mauvais esprit na plutôt na science ne bolwa ke moi si azui pasteur a divorcé toza na kati ya ndako mais azolukaka basi mitu ekufa bato mo baza likolo nyonso wana eza rappelle na sens que azozwa bango chance to ba étoile wana ça dépend oya kisi alingi kobala te ako soki atamboli na nyonso mais oyo alingi kobala soki azwi moko akotamba yango discuti te akobatela ete na suko wana avion normal. Quand tu vois oyo église moko yo so okushi ata 90 bandimi wana na kati eza esprit ani esprit ya piton ya kobo ekobiste eza wana somo yango mona makamba bazo protéger bango yako protéger bango akotsa bango na alliance na te alliance wana ba protéger kobo bakotsa na alliance te njobi eza alliance te on donne ce qu'on a soka zana machine ako sacrifier bino pour la musala na hein omoni na piso exemple omoni mwasi mbongo ya bien aller $100 on va la payer sur $50 peut-être na logo de $10 mama lia ngona kimia ba 10,000 ba 5,000 ba 50,000 tale no 2 ans akokufa bakundi ya récupérer biloko wana basi bayi bakango te eloko ni na sali babsanga 50,000 na tekeli eloko pa sikeza wana te alors il faut que ça examen de conscience à l'air hein eloko nini nga na tekeli na bundeli na ipe porte parole na été na bundeli été 100,000 comme ça africain zalele comme ça na passe tozi bobali ya mbongo bokokbolo lolo omoni mwana mwasi wana Romains 6:23 encore na selke et soki abomi akosala matanga ya grave mbongo ya sima na yango akoluka mwasi mosusu a sacrifier mais mwasi ni ndako babandaki na ye babomaka bango te waza na matoya koyoka ayoka. Oui, que ça profond. Mais je te dis la vérité, hein, bana basi, na azongi sikoloba. Il y a gapé sur $5, li ngona ki tant qu'on a pepele. Moi quand vous belé ko so, apé sur $10. OK. $100, papa na zo. Pas 10,000, pas 5,000, pas 50,000, pas 100,000. Tazi bakilo boko lolo. Mbongo ya mabe okotuna bilanga nini ya sali l'argent eza passe ya l'air akateli bilanga nini eloko ni na spécial alopesa mobali azolandela ye hein eloko asikeza te botale na 6 mois une année soka beli liboma te ou be kiste bongote mo musute soki te liwa akufi bosai matanga ta bosai matanga ko panza babongo ba nini oui mbongo ka mwana na binoti asombi molimo na nzoto. Et puis moi, je suis koufi, comme prisonnier naïe. Ako sale la mbongo na monde des ténèbres. Ala na zo fungula loko moko. Satan sa mbongo te. Ni apesa ka chance. Oyoki papa chance loko nzamba apesa ka moto. Mais ba ya ko botola yango. Ba teki yango yotika lizoba. Ba kulu nzo mona ba benze ba chance na ba. Osoka na mbongo tanga bomi yo. Yo ko ba mbongo na ba banque centrale. Et puis ba grand commerçant o memela ka ba porte magique na ba. Et ça fait phénomène moi ba tu vas comprendre tala mo comme ça là to kota et le robolobo il faut que si na refungola ba na nzambi yango ils ont toujours critiquer les gens hein critiquer les gens yango osé 4-6 mon ppp ba wana comme ça masuma kama to mona maman bazana besoin bocha kimia entre bino na chef fongi te to kotia kimia ndenge nini maman bazana besoin vraiment bosala kimia parce que ba ebi ke lutte bosala ezali tout monde ezali malamu ba mona subino susu ko kabona ya kofinga et ça kitoko te ngai na sa droit de réponse parce que bolobo wana il faut zonga na Équateur moto ya bengi yo aller depuis tu as bengi pas Koffi Olomide mais tu là depuis tu poison boto là depuis tu savane parce que la kate pas les kabane ko finga depuis est-ce que monta dina homme de Dieu kaka ye moko wana ana mwana ya 22 ans ya mwasi akanga na chambre boy ngongol aleki sembeka a justifié. Et là, on a solo about tourner ce qui est le coup. Lui, c'est du ingénieur. Pasteur Mobimba, kaka kofinga, yé kaka mosantu, yé kaka kei, yé, mais ya uta wapi. Auta wapi. Origine neza wapi. Aye na musique mokili,
na pas nzambe na tina te azo yemo kwa boloba zo liambuma na longi wana na mawa et puis tant bono wa kimia bino mo pekisa raide parce que mutu alukiye akokoma te na suka un guerrier hein papa un guerrier défenseur du christianisme un défenseur de la patrie ok ya bolobo wana te mo loko ya muke ji fonge loko ya muke nazo ya Belgique te bon beta ba combattant ngala chouchou ba combattant ba ko beta ko ngone singabo ba ko tshona jardin mundela de 5 francs ba tala ke longi no wana yoko bongo mate hein okobongo mate hein mboka ngoyo makamwa minene zo le cannabis to ko défendre le christianisme ndenge mboka ngoyo zo tiola rien ne marche bolo balo ba kangote car les injures et puis les injures ce sont les aliba instruments ba faibles hein les injures ce sont les instruments de la faible azwa bible a décortiquer les fils des diables, les fils de... Il y a une Bible, les fils des diables. Hein? Dans la bataille, il faut battre. Et puis, il aura des conséquences sérieuses. Parce que tous les pasteurs vont répondre à Bolo. Tous les hommes de Dieu. Hein? Et puis, il y a des batailles, moi, je ne suis pas Denis Lessé. Hein? Soit des salaires répondre à Ami Yebi Misalanaï. Ami Yebi. Il y a aussi Mélangaï Wapi. Hein? Hein? Eh, pas confié, mais moi j'ai fui le prophète de Papa Wemba. Papa m'a prié chez moi. Dimanche, il y a une église à Vandi Boye. N'a pas de photo, moi, je ne sais pas. Hein? Nous allons défendre la Kisainzela, malgré Ayoka Kingaite, à la Nanzila Mokili. N'a pas de liwa Zali, liwa Kei. Motaïbosa, mon a confié Zanga. Motaïbosa, mon a confié. Yo, au côté na Bolobo, au côté pas quartier là. Olingo Boma, okoka confité, au Boma na mwana na Yowana. Oya stade wana baiko bengana yo yoka sonité hein sonité oyo pasteur ndenge nini bana pota to beta yo beta nga bolobo ngai mo na ko fini ko ka fufu hein kata suki ngo suki oyo soko kati yango kisini yango na le so kati abimi mo komboso bolobo pe fini akufi. Vraiment, c'est triste, prophète Ngefa. Mais vous avez triste. Tous en a besoin quand même paix et ça. Et vous avez triste parce que quand il commence, il y a un jour Sangai. Monsieur Alain, à Rossel 28, Rossel 28 na chaîne Karayot, bato ba kotala ngote menga na Rossel la yo 175 émissions si bolobo. Dana John Ngefa TV au mona yo pemé na bolobo yo salobo na ngai pemé. Otala ngai otala yo et puis na mona négocier en photo na ngai. Dans mo bala ki toko elengi. Au moins nga ba elengi. Hein? Tala yo bolobo. Tant do kata mato comme non. Bolobo ya bolobo. Ah là là. Mawa. Monte kobi c'est pité basi 7 21 enfants. Na vie à l'élo escroquerie moko ya monene ya koleka. Tu dis que tu es un homme de Dieu. Au moins chaîne mondiale la na mokili mobimba. Oyoki ezali mawa pena passe. Batel bato Alain, il faut les condamner. Hein? Mboka na problème. Taïli Kamonet aux yeux en goyo na katako de Christ. On cherche les moyens de ça si qu'on déni. Mais il y a zaté. Hein? Quand on tient moto. Mais pour tout le monde a mis son moninga te kolunga pe yote kola pambola. OK. Merci beaucoup. Alors je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Prophète Ngefa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Certainement tous sous temps. Il y a solo là. Dossier dossier tellement ébélé que tout na qui na bango malembe pour tout ça quand même nini tokiko ko encadrer ma confirmer pour la moyenne photo bozo zela mwana tata mwana zolo toyo ka une émission j'espère que ozonga sous pas ba confrère na biso pour à répondre. Et surtout, merci à nos confrères. Seulement une seule chose. Nous avons besoin de Mbappé Denis Lessi pour tourner ma question sur Marambo. Bien que la vérité est aux amalam. Oui. Et vous allez vigilant. Et puis, vous allez bien nasu. Enfin, que vous avez question sous question. Parce que déjà, quand tu as un suspense, Denis Lessi qui dit seul, OT, et ça, étant journaliste, il faut tout avant moi, au bala moi si na yoto après. Ameka constituer biso temps. Tant azolo ba sous place on a que oyaza évêque
faut y évêque azara ndengeni Bible zolo bani concernant évêque. Tant ya zolo bakeno te ceux qui basi mibale c'est que mon quoi kokende. Il faut poser question. Oza déjà na bango mibale yango moko lingi okende. Et puis ceux qui va okende, nani akokende, nani akotikala. Je vois que c'est une manière ya ko aider bato. Na sepeli parce que bandeko beli bandolo bakeno te eza film ndeko Elise. Bokomi ko comprendre ce que muke bo comprendre que mukolo eloko yemo alobi eza film te. Eza photo ya kala. Ya lobi que eza ka photo, photo kala. Sans impact, photo kala. Vous savez, moi c'est l'ingaba est-ce que mbongo akoki supporter. Menzoto. Comment Jobi. Alors, il faut bonga matin aux autres bakeno, eza photo ya kala. C'est une manière ya ko rejeter responsabilité mon sous, c'est-à-dire que moi si on a ozo yeba été. S'il faut interpréter te dire. Et Nicole Baké, moi si on a naebi nanga été za makambo ya kala, une vieille histoire. Or, oubliant que moi si on a anazemi na yo, moi si on a moi si na yo, obimise lié mongo. Libala wana famille no ebi yango, ezate ke o tete. Maman Rose de ayebi, papa Roger ayebi, baso la kana moi si wana. Alors il faut de fois bango bakoye bandekwale bango basai na nzambe basai na question na ngai za boye pona suki sa messiane mama Roseles ayebi Charles nani mususu wana ayebi mais bango baza basali na nzambe pour bango ba potopote ko de pam de kona bango et puis mama Tina abimi na note azana ndako na bango azali marié officiellement wana azali prédote te libala penza prédote te prédote te libala penza en fait ngefa eza le kambu ya prédote te eza moi si oyo babalié basala prédote bapesela biloko nyonso tout facture basenga bapesa badotaye eza te ki ba prédote balika déjà prédote badotaye bapesela mbongo biloko doza moi si na ye coutumièrement siko nani akokene à suivre na peso réponse na émission oya webi nani mutazo kene na ebité oyo kene na ebité c'est là l'émission ezoya conseil ko pesa na bandeko parce que tout à l'heure autour que boza bandeko ya ndeko faut ba ko orienter ko pesa papa Roger conseil na maman mais na papa Roger na basai na nzambe na maman Rose bakosa na nzambe te tango tozali wana ifo toza bosembo bosungi ndeko na bino te bosulaka na mama Tina bien mama Tina bote bino bana mibale kitoko pe mama Tina avant de donner c'est depuis quand tango azali na ndolo na mona kipina bino boyaki te ezaka Tina tongo poko nanga na bino kende success na kata ndolo pourquoi vous appuyez le mal? Pourquoi ndeko musu azali wana Roger Lesi? Pourquoi c'est vérité d'habit tika eloko ozo sala parce que Ephésiens 5 verset 6 colère nzambe ko ya katna ba idée était même si on a un problème na mama Tina place nyonso bato bavandi pour babongisa kaka okoma na niveau pour nani nyonso na pona ko faiblir église ya nzambe parce que vérité ezate ti et que tu regardes la vérité yango tango bandeko siko ya mwasi wala ba camarade nayi bakolo parce que vérité pas vérité zoloba siko yo tukosuka na code de Christ kolo azoloko. Merci beaucoup prophète Ngefa to komi pratiquement na suka je pense que mikolo mbote ezate parce que te mbote te na pesa mbote bayo kakate moi na pesa mbote te Jésus Christ de Nazareth na pesa mbote grand prêtre père tout ce qui me wa puis tukosuka mawana nga yango. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Alors, on se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Le dossier est à suivre. Non, c'est là, prophète Denis Lessi, à l'écart. Passe à l'émission, après ça, un éclaircissement par rapport à devoir et à l'Iboso. Après, il faut répondre. Ce moment que Bozo comprendre, il est bien té. Non, il faut savoir sur matière, sur question. Le dossier est à suivre. On y reviendra. Merci. Bye.